Comment on a Égypte? Emotional, puis ozali na âge nini? 29 ans. Osala nini? Moi, je suis gérant et à bureau de changement quelconque. Ok, merci. Na temps na yo libre, olingaka kopasango kosala nini? Bah, m'amuser, hein. Au vendre, Kovanda na. la famille, les amis, normal. Ok, merci. Soki oza na relation na mwana mwasi ba qualité nini seplisaka yo mingi? Déjà, intelligence, nan. Aza maele. Maele, savoir vivre. C'est important. Ok, merci. Et puis ba défaut olingaka ta mukiete. Lokuta. Il y a des fois ma casse alors. Lokuta. Ok, bon, toya awa, ba fi msusu ba pasuli ba balon na bango, to kende toye ba pona nini, to banda awa, kombo na yo, na âge? Merci. Kombo nanga Sarah Merlia, naza na 24 ans. Merci, na ba raison au pasuli ballon. Ouais. Aza mabete, en fait, na pasuli ballon pourquoi? Parce qu'à l'obézan a 27 ans. On a bien 29. Et 29 ans, pardon. Ngasko yo na inga ba 33 matin. Par rapport à n'anga on a plus déjà âge na donc c'est un peu ça mais sinon azama bete. Merci. Et puis azali ba goût ya basi oyo ba seplisaka yo? Ben, malheureusement non. Donc oui, ça biso po nini? Trop maquillé. Ok. Maquillé. Ok, merci. To ya boye. Ok, tozwaki pe susu balo moko awa, soki okoki ko pesa biso kombo na yo na âge? Kombo na après-midi dans la 22 ans. Merci. O pasuli balo na opo nini? Nanga mbala mwindu te. Bala mwindu te. Abe mukuse. Lukwanga. Mezo ba mibale mingi baza mikuse me ba leki na mulai. Nanga mulai koleka. Ok, merci. Après-midi azali bajar ya basi oyo ba seplisaka yo? Ouais. Azaba genre. Ok, merci. Ok, to continue awa, kombo na yo na âge? Kombo nanga Rebecca, naza 25 ans. Merci Rebecca, o pasuli ballon na opo nini? Na pasuli ballon, aza mabete. Aza kitoko, mais namoni nda aza kimia. Nga alinga mbala za mwa boye, po nga mo pe naza boye. Po makamuso bando ko senga ngango to bando mema ka ndenga kimia, sunga na linga mo mbala za mwa, ngolo yenge, ndenga nazali. Oui, c'est un peu ça, oza na mabete. Merci. Azali bajar bagu ya basi olingaka? T'es Ok, ponanite. trop maquillé. Ok, merci. Ok, merci. To continue boye. Kombo na yo na âge? Kombo na Rate na 23 ans. Merci. O pasuli ballon na opo nini? Na lobenga alinga mobala za na mwa libumu. Yaza libumu. Mais aza mabete. Mais nazo mona mwa libumu eza wana? Ezate. Ya boye te ezala koleka. Koleka. Ok, merci. Azali bajar na yo? Bon, pas vraiment. Aza pas mal, mais. Accoutrement, c'est pas ça. Ok, merci. To yaboye. Kombo na yo na âge? Jennifer, 23 ans. Merci. Et puis, au pasuli ballon na opo nini? Déjà, mon anaza mukuse parce que là, sabo ya montante. Et puis, mais ça, c'est vraiment ça parce qu'il est court, mais il est beau, il est pas mal. Oza molai ndenge nini? 1m75. Et bon yo? 1m67. Aka mulai na. Si, mais quand j'ai vu ce qu'il a mis au Alati, ça prouve directement qu'il n'est pas vraiment élancé. Donc, on est thématicien. Ok, merci. Azali bajar ya basi oyo osepla na bango te? Pour la nini te? Taille. Attends, bien te. Ok, merci. Pour continuer boye. Kombo na âge? Brenda, j'ai 24 ans. Merci Brenda. Au pasuli ballon na opo nini? La passion parce que aza bagou nangate. Na ndenge nini? Il est beau. Bagou nangate couleur, taille, non. Ok, merci. Et bon, pour na Brenda, ce qu'on monie quelque part, ok, c'est planae. T'es. C'est pas une hostilité. Why are you running? Merci. Why are you Ok, running? tomoni ozali na ballon na yo, na koyi kotuna pona nini? Bon, Natiki Ballon Nanga, premièrement, j'ai aimé vraiment son style. C'est vraiment stylé, c'est très propre. Et deuxièmement, il est court. Comme tout à l'heure, la fille a dit Koloba, Azam Koussé, chaussures Matissé, oui, Azam Koussé.
sa couleur de peau, c'est vraiment wow. Ok. Voilà. Ok. Bon, azali bajar ya basi osepela na bango. Oui, est lancé. Ok. Bon. Donc, amoni azali bagu na yo. Oui. Ok. Sikoyo o ezali chance bokoyi kotuna na ba question pona esunga bino boyebana. Moi, olingo banda? Pas de problème. Ok. Oza maman? Non, non. Pas encore. En âge ni? 25 ans. Ok. Ça va, pour moi, ça va. Yo posa na ba question ngozong sila Oui. Question nanga liboso eza osalaka nini? Et deuxième question nanga ba ambition ezaka nini so oza en couple? Déjà, dans un gérant, il y a bureau d'échange, premièrement. Ambition comme mon balignon, il faut stable. Vous avez une référence mort quelconque. Okay. Moi, c'est mon qui va mon bébé qui a une référence. Ok. Déjà, moi, ce père aussi, moi, pour moi, qui me dit colo et non, à zone son assez. Ok. Voilà. Donc, ça. Ok. Olingo baksa question mususu? C'est tout. Ça va. Ok. Bon, toya awa kasi. Ça va to pusana awa. Toya awa. Pusana mwandambu bwe na droite na yo. Ok. Donc, natunaki bino liboso kuna. Soki bozaki na question suka. Olobi oza nango te. Okanisi mususu te. Non, ça va. Ok. Et bongo pona yo. Question suka eza. Question suka. Ah, nayebi so tu nango mais tu eza te. Question suka eza. Tango tana mwana batu en couple. Ba blague te. Je peux te blague te. Eh, pas qu'ils ont été. C'est du sérieux là. Je Ouais. peux te blague te. Non. Je donne l'apparence. Non. L'apparence est souvent trompeuse aussi. Moi là, tu te trompes pas. Ok. Voilà. Wow. Ok. Bon, nga siko natikali na mutuna moko pona bino mibale. A par rapport à ndenge bo sololi na makambu oyo yoki. Pona ndeko na biso mwasi awa pona bo bima bo kende. Ezali oui ou non. Oui. Merci. Et puis pona yo ndenge moko kaka a par rapport à makambu yoki ezali oui ou non. C'est oui. Et Simbie! Bwaka bale wane kene musika na kozwa Emotional damage. zwa mobali na yo zwa mwasi na yo bokende Emotional bobetela damage. bango maboko